Sœur Maïka Moukeba, ministrice Natlingio. Voilà l'enfant béni qu'on peut bien amener à l'hôpital pour la retraiter. Sœur Maïka Moutazana, on a déplacement en France. Je sais qu'elle se prépare pour aller visiter les orphelins. Voilà un enfant qui est malade, qui a besoin de traitement. Ils en a 2 mois à l'hôpital. Il faut traiter Bambo Belé Zosenga. Si vous voulez faire quelque chose, vous dites que total Molarana Bino pour la image et tout ça là. Voilà un enfant qui est malade, n'a pas fait sa image. Olivier, si vous êtes d'accord, n'a pas fait la image de la sœur Maïka. Parce que vous avez préparé la descente pour brosser la calamité. Et n'a pas partenaire ni aussi bien ravi ce qu'on a orphelinat et tout ça là. Orphelin Bango et amitié, on a besoin de Bino. Nous sommes dans l'hôpital, je crois que la photo n'est pas bon, on a dit que les Awa, Béni et Bomoni Bino Mokoni à Sotambola, Olivier a illustré Bino, démarche naïe, Azalaki normal, Azalaki bien, on a fait la photo, on a défilé, Béni Azalaki en forme, moi na oyo, mais bah moyen ils allaient tellement limité, Olé Sabango, Bobo Babango, maladie classe, 41 enfants, c'est pas facile. Faisons quelque chose pour ce garçon, pour ce petit garçon, un beau garçon comme ça là, pour t'amener Makamboto Komelaï. Vous pouvez faire quelque chose de moni. Maman, ma parents va faire un andela louf. Bébé au batika kaye yo batue awa yo azo kola malème ma coûter une difficulté. Vraiment faites quelque chose. Papa bi. OK. La moins âgée. Bébé moi si on a 2 mois. 2 mois. 2 mois. Vous yeux ndenge. Il y a joie qui est na donc maman na boti na samfula. Les maman qui au kata mutema. On va pas tracer ça quitter. Hôpital. Mais c'est des stades qui est aussi que là moi non à l'hôpital ah bien bon maman que il maquille moi minene il est interné là c'est là il va forte fièvre je suis pas bon c'est des stades qui va pas opérer pas passer là là dans l'hôpital bon docteur a dit ça donc l'épidémie le mois malgré la difficulté il aurait dû casser pour le moins finance pour pas opérer à région de Valina. OK, d'accord. Vous opérez tout ça combien exactement? Docteur on a dit trois ans orpheline après ça les saillé na $700. OK. Là bas ici na bloc on surtout. Le petit bébé la jaune a joué na carton. Na carton. Na carte carton. Na tongo kaka boé. Batu ya moto. Ba moni kaka mwana moko le roi en forme niao azolela bamba kasinga bazui ba mabanga ba mabende ba bambai ndio sala maman moko ndoleka ya mapa to batambola ba 5e ba mabana habite mungongo eza ni auti eza mungongo ya mwana directement ba fungola boy bébé la joie na Béni yaka tala makonde komi Béni yo siko il faut nini siko boende abuka na kiao aw siko bako kosala quelque chose na potisie ba mona ki docteur e bisinga bino mukwa ebuka ni yaka mukwa ebuka ni oyo aw de ozonga ngomo poza na mona mukiki tout à coup na remarqué afaka munene makasi mona on affecté makolo oh na oui bolamu ekosomela motuli wa natanga pasi basambela te me barapelaka nzambe bolamu kaka lipa moko kopesa awa ekolongola liwa na nzela bana na yo ekofongola porte ekangama pendant 10 ans. Très chers abonnés à MKO Bani Télévision, la beauté, merci énorme de vos retours que vous faites derrière la caméra. Nous avons pas comme la bénédiction sur le série Kolandadiso, Bazana Poto, Bazana Mokilinyoso, la globe terrestre, en bref, au Balandarabiso, parce que tu peux prendre la globe Balinyoso. Nanzela, il y a Bimili Nabiso, peut-être comme il y a une sous une bonne fois. Comme la vidéo ça moment comme mais c'est Nicolas Ndango mingi fait na raison na vision mais kasi pona orphelinat au doyer lelo ezali ya mbala liboso na ke ko pesa fondateur top président na Ngombote na être remettre pour développer moins ndambo bongo si maintenant to pesa ba commentaire voyez par vous-même les images des enfants qui sont ici dans quel état ils vivent nini bana nango besoin comment ils vivent ndeni ba sortaka bozo mona yango nyonso même les bébés sont là na moko na moni na miso
alors naza na besoin attention na singa bino mingi bongo parce que bongo ne mutesa la rabutu sans bongo mutako zala moi na koko so moi mingi parce que yango mute commandera même motema tobi ke bongo mute commandera motema ko yeba ko sala musala nango ayi ko pesa papa mote bongo na ye to beta moi lisolo ya orphelinat ou le rocher nini ezali awa boyebi ke bana o bazali bana bitike bazali mingi na bosenga na bino mpona koyeba kolwa soutien na bango mpona bafete oyo yo oza na ndako okanisi mwana na yo kanisa mpe mwana moko atikali azangi parent azangi moto akokanisa ye azangi moto akolobela ye ozala mpe molobeli ya bana wana na lolenge moko ya koyeba kosoutenir bango ekozala manière moko oyo oyo nzambe apesi lokwa recommandation mais yo oyebi kotosa yango aye kopesa papa mote na ye tobanda émission oyo bongama mpe banda malamu olanda biso papa napesi yo mbote kombo nani kombo na ngai Amos Bishima. Amos Bishima. Vous avez dit pasteur Bishima? Non. Moi, je dis pasteur. Ok, d'accord. Papa, vous êtes responsable à un orphelinat? On a des présidents fondateurs. Ok. Vous m'avez dit depuis combien de temps? Depuis combien d'années vous existez? Ça fait 5 ans, 5e année en gros. 5 ans déjà. 5 ans déjà jour pour jour. Ok. Vous avez fait ça quand vous êtes au orphelinat? Vous avez un orphelinat? Ouais. Les acquis recommandations nzambe. Ok. Parce que maman n'a pas acquis diagonise dans nzambe malamu. Faya musée Edina Bala Alexandre. Dans son âme. Un jour, on lance la collecte de fonds pour chaque fin mois on laisse un pasteur d'église. Maman a dit de l'autre côté, à ces machines à coudre. Musée Bolo à l'époque a initié aux aveugles comment aux machines aux églises et sombelio au semiango a initié sauce au kelinga mawa nzambe ko kelinga mawa à ces machines pour nanga après banvula na ikobela makasi na mama ene donc na beli na kufi banda 8h ti 14h de mama yokota kuti bokena na branca de mama ayokota na hôpital kuti ngabo me mangana branca na se ya émotion wana amoni pasteur abato a remarqué pasteur pour la pôle pastoral aya kangi pasteur amandolela na pombo ya machine na ye soit machine nanga soit mwana nanga bakanisi loko azwi trouble psychique mpona situation wana or même mama yebaki te abandai korapele nzambe bolamu asalaki ya machine ya poudre bakotianga na mokete directement na posoli nde docteur moko azalaki mpona azalaki pasteur abi mwana bobenga ye Bishima bilembo ya nzambe miracle ya nzambe ye na vie na ye apasse vie mobimba na baorphelin donc na bandokola mama bando arapelenge eloko wana ake Tanzanie nakuti mama moko aveugle azalaki aveugle mais so azwi bible atie na tolobo abandi otanga aleki abenga na nkombo na ngai abi Bishima yo oza mosala nzambe ta ekoki opase vie na yo na baorphelin ntango nazongi eloko ya liboso na sala eza orphelina domoni vie na nga mobimba apasa yango na bango des visions ezalaki bongo ntango obandi obandaki na combien d'enfants ntango na bandi na bandaka na 7 ezalaki na 7 enfants ezalaki na bana moko baza mpe awa ndako ekweyaka bazindaka papa na mama bakufa sur place babikaka misato bazalaki na ni famille bauta bakuta ba este kuna nde na retiraka bango nayaka na bango awa na bamisusu 7 ti lelo tokomi na 41 enfants autant na bango awa 41 enfants 5 ans plus tard 41 enfants âge nini baza tranche d'âge nini eza la plus âgée autokende classe ana 15 ans la moins âgée bébé moi mwasi ana 2 mois 2 mois 2 mois bozwi ye ndenge nini ye nazwaki ye na donc mama naboti ye na samfula
nde mama yaki okata motema oba batrace ezalaki te vital nde se décide eya kotikelanga ya mwana wana dans les 2 mois kombo na ye nani bapesi ekombo ya merveille qui veut dire merveille de Dieu la merveille de Dieu aza bien aza na hôpital abelani bambuma moko ebimaki mwa minene et ba interné nasala baforte fièvre mosusu baloko bapibon base desidaki baopere bapasula yango aza na hôpital balobi eza nini bon docteur abi eza lokola épidémie eloko mwa alobi ya bongo ok sinon évolution ezokende malamu na mwana ouais malgré badifficulté eloko ezokasi biso pour le moment eza kaka finance pour opérer à rejoindre baninga na ye ok d'accord vo opérer ezosenga combien exactement docteur wana baki loko aza orpheline akosalisa ye na $700 ok na bakisi na biloko nyonso donc faut basalisa ye $700 yango wana nde ezosenga yango esenga mpona osunga ye ok baimage ya merveille ezali awa ouais baimagine ezali otiela biso mpe bato bamona mpo bato bazali na motema ya koyeba kosunga bakokosunga kopesa technicien mpo alekisaka yango pendant qu'on sera en temps de parler mais sikoyo papa bishima bana oyo baza 41 olobi ozwaka bango lolenge nini ozwa bango lolenge nini 41 wana bana bayaka na bavoi ebele bayaka na bavoi ebele bela eza na lisolo ya la joie ndeti bebe moko aza la joie oyo balekisaki awa bébé la joie bébé la joie ndeti bébé la joie nazwa ye na carton na kati ya carton na tongo kaka boye bato ya moto bamoni kaka mwana moko lokwa uniforme aniao azolela bango bakasinga bazwi bamabanga bamabende babamba ye nde osala mama moko ndoleka ya mapa to batambolaka ba 5 babimaka na abi te mongongo eza ya niau te eza mongongo ya mwana directement bafongola boye bébé la joie bébé oyo oya bébé la joie na ofina le rocher yango wana na récupéré na ke na enregistré na commune tribunal pour enfants nde bébé la joie déjà pour 9 mois 8 mois 9 mois 9 mois déjà la joie après bozwi tant que tu auras beaucoup de enregistrement dans l'état obligatoire l'état peut se biso pouvoir ya beaucoup la bango kaka ya oteka bango te na protéger bango bana baza ya l'état alors okobanisa bango awa illégalement te donc même mona mire tokomi towana badocument oyo epesi biso pouvoir ya kogarde bango awa donc tant que récupérer mwana automatiquement il faut l'état yeba comment faire adopter bana bon adoption ça permis na loi malgré ngana on a ça loi mais adoption ça permis koteka bana nde eza infraction eza mabe eza strictement interdit mais pour adopter na voie normale so basali procédure alors eza mabe te so basali procédure bayeba na basali procédure normale so basali procédure ngana na mutu alinga adopter mwana so bayeba na yako adopter mwana donc akoya pa na ngai na omemie na l'état ouais ngana komema ye na l'état omemie na l'état ti na tribunal pour enfants baclôturer makambo nyonso wana c'est un peu ça d'accord merci beaucoup mais sikoyo baide na bino ndenge kokolaka bana oyo boyeba kosimba na gouvernement kaka oyo eyeba komemela bino badocument na banini yango mpenza moto esepesaka bino basubvention moko boye mpona kobokola bana oyo boza na bango en charge bana bovivre na bato ya mitema malamu bana oyo baza bovivre na bato ya mitema malamu les gens de bon cœur lisungi ya gouvernement eyaka particulièrement moto ako kose décide ye moko tobi mpe bakonzepela o baministre badéputé individuellement mais na le gouvernement subventionné chaque mois bongo bana na botangisaka bango ndenge botanga na bato ya mitema malamu nzambe ye moko aza souverain aove likola œuvre oyo epuis na les gens de bon cœur te bakoya boye oyo asepeli atangisa mwana oyo asepeli asala boye nde bana botanga na privé combien de bana bana na classe 17 enfants bana ba classe normale bana ya première bazali
deuxième, troisième, quatrième, sixième. On a 3 enfants. Bana CEO, baza 4. 4 enfants, baza na CEO. Autant que ça, mon école, mon co, bango nyoso. Bango nyoso tout. Baza na école moko. Quand on a même avenue ok. à Punzulo, de l'autre côté, sur Katiti chaussée au Saint-Salvador. Ok. Et sur Batanga. D'accord. Si vous avez des difficultés, vous avez un terrain. Pour le robot, la banane, vous avez 41. Papa, banane, banane 8. Vous avez la paiement. Banane 5. Vous avez la paiement. Dino 41. Si vous avez une famille, papa, comme gouvernement, oui, vraiment. Mais nous avons tout à l'heure. Son zam était mon boulot. Son zam était mon boulot. Tu as des difficultés belé à tu as des difficultés belé et puis auto il va sur mousse. Ah? Ouais. Tout soit qui visite et ba mi au moins même porte des au buka na kuna ba kota ki ba buki ne ba yaki koyi ba mousse bana na ba ya bana. Au moins ba mousse ba torche ni wana. Ne ba yaki koyi ba. Décembre yango bana pour ça vivre et le beaucoup plus là pour nous pour la biche yango bana pour vivre mwana moko za lobi aleli makasi aleli donc babenga babondele mingi babenga na yo ya bando bondela ye na zimora na ya bando seka na tuni mabi pourquoi o bando lela adi papa na kanisi mama na ngai wow esalinga pasi moko oyo osakana te yango loba soki mama na ye azalaki akovivre na bacondition mosusu oyo wana te puis déjà asali mwa okola alors to na posa lisungi tala mwana oyo aza na hôpital lerpedi likolo ya $700 molimo ya motu loyeba kozala mpe motu na nation eza likolo ya $700 wakangami na hôpital badifficulté ezali esenga batamite mamala mpo mosapi moko sokola elongi c'est ça mais ndenge siko bayibi bana bayibi bino babetu bongo bamusi tout ça bana baola ya ndenge bon momentalement baolala kaka na si baola na si nabundaki nasombaki 4 parce que vu à nombre bana baza la priorité na bana mike oyo bamike babebe boye la priorité ki bango lotona posa lisungi vraiment lisungi bandeko baolanda yo pesana no mwa liloba par rapport ya besoin na bino na le reste bon besoin na biso awa eza mpona bana nayebi eloko moko na bible na Proverbe 19-17 celui qui donne aux pauvres est prêt à Dieu. Dieu lui rendra selon son œuvre. Et là, quand nous sommes même Nzambe, on s'en les couronnes à côté de Nyongo. Proverbe chapitre 19, verset 17. Celui qui donne aux pauvres est prêt à Dieu. Nous avons appelé Nzambe à côté de Nyongo. Tant qu'on peut si mobola déficit Nzambe. Nzambe kofuta moto wana kolanisama misala na ye. Tout acte fait du bien mérite une récompense. Amen. Moi moko souhaitaka te un jour à perdre baboti na ye. Mais nature imposer bango bazala o bazalelo. Soki mwana muningo okatisi ye chaussée oyo akadame ya yo Nzambe ko disposer bato. Bakatya bango babibale océan ata ba mer. Natanga pasi basambelaka te me barapelaka Nzambe bolamu yana bato bana baproblème nga na mona awa 14 ans de mariage amonaka bapériode mensuelle na ye te kasi mo le terme kaka bana oyo ouf makile bimai awa lelo ana de bana ya mapasi le Dieu des orphelins est vivant okozala na baproblème ebele nayebi te ya finance ya maladi na nzoto ya nini meka Nzambe oyo ya borphelin kohésite te on a posé les sungis de tout ça. Décembre, il faut vivre, il faut balata. Sauf que c'est là qui moi, quand on moni au soba, moi ta puisse, moi soso, bana opé, bana posé les sungis. Vraiment, ça ne va pas pour la bateau. Ni on soit imité ma malam. Bossanate, et c'est mon abato bakanisa babola. Amen. Mukolo ya pasi na bango. Mukolo non soit passe. L'Éternel les délivre.
dans son lit de douleur, il est prêt à vivre. Bolam me bosso me la motuliwa. Natanga pasi basa me la rate me barapela randa me bolam. Car lipa moko bope sa awa. Et pour le moula liwa la njela banana. Et qu'on fungolo pour tout kangama pendant 10 ans. Musique on est quoi d'ailleurs? Son lit de douleur, il est prêt à vivre. Il est erré sur la terre. Dieu ne le livre pas au bon plaisir de ses ennemis. Kaka po mutuana. À s'intéresser à la babola, somme 40. À s'intéresser à la babola, t'as l'avantage de nous abattre. Abi à livrer à été au bon plaisir, il y a des ennemis. Nani na mokilo azanga bende. Nani mokilo sur le bofin ate batu bofin baza. Sur le bofin ate batu bofin baza. Sur le bina na okipe makambo batu batu okipe makambo na yo. Na Bible mobimbo totanga kanzamba regretta te pour sala Satan to ba démon. Mais nzamba regretta pour sala mutu. Le cœur de l'homme est toujours mauvais. Le cœur de l'homme est torturé par dessus. Ata 1000 pasangani na gauche, 10 000 na droite. Ceux qui s'intéressent à la babola, nzamba ko livre jamais au bon plaisir. Amen. Tant les sika malama ko semer amour. Au lobby, nzamba ko livre au bon plaisir ya bénémina oti. Orphelinat les rochers, elle a posé les souris, elle a posé les mamalam, les gens des bons pieds. Parce que c'est le cœur qui donne, c'est pas la main. Le bon que ça a exécuté, oh mon thème est sale, et précis. Mais mon thème, bah tu as mis mamalam, toi on a posé la vie no av. Toi on a bana av, let moi na moraza béni. Autobouka na béni. Béni autoboukana. Aboukani. À quoi il a mis l'étage? Ok. Aboukani. Na forcé béni bona béni na béni yaka tala makonde komi béni yo siko il faut nini siko boende abuka na kiao aw siko bako kosala quelque chose de na potisie ba mona ni docteur ebisinga bino mukwa ebuka yaka mukwa ebuka ni oyo aw de ozonga ngomo kozo na mona muki tout à coup j'ai remarqué afaka munene makasi mona ko affecter makolo oh na oui et comme quoi desali likolo boyo azali likolo boyo te azaki normal yé likolo akinkole kana âge beni bena kokisi déjà 5 ans ça va OK 5 ans 4 5 ans ça va bien ah si deux salama na louf pourquoi pas na mama moino na kenda koso ala seketi na yeyo aka muke c'est qu'il faut que l'hôpital normal oui donc awa tant que vimbi néo sala ebali ba dommager na kolo mais médecin aloba ki bongo o benga ki était pour na zongela ke lisusu ndi abinanga non il faut ba buka makolo yo batango ba redressango l'esque zonga normal ça demande de l'argent nombre ya bana o to na ba plus ou moins 41 enfants mais c'est qu'il a mal azoliaté ils ont dérangé ma tasse ils ont dérangé azaka njunju mais moi na ko soki mambango nanzo te silié moi na ko sumen kulubate via ya biloko wana azaka munene otale boiti obali kitoko sœur Maïka Mukeba ministrice na Bengio. Voilà l'enfant béni qu'on peut bien amener à l'hôpital pour la retraiter. Sœur Maïka Moutaza, on a déplacement en France. Je sais qu'elle se prépare pour aller visiter les orphelins. Voilà un enfant qui est malade, qui a besoin de traitement. Ils en ont 2 mois à l'hôpital. Il faut pas traiter bambon belé zo senga. Si vous pouvez faire quelque chose, vous dites que tout le temps la bino pour na image et tout ça là. Voilà un enfant qui est malade, n'a pas fait sa image oyo. Olivier est d'accord, n'a pas fait la image de la sœur Maïka parce que ils ont préparé la descente pour brosser la calanie. L'idée n'a pas partenaire ni on se voit bien ravi ce qu'on a orphelinat et tout ça là. Orphelin bango et amitié, on a besoin de bino. Nous sommes dans l'hôpital, je crois que la photo n'a pas bon on n'est que les cas awa. Béni et bon moni bino mo bonne ni aso tambola, Olivier aso illustré bino démarche naé azalaki normal azalaki bien bon on a fait la photo ba défilé. Ndengeni Béni azalaki en forme. Moi, mais les moyens sont tellement limités. Les bango maladie classe 41 enfants, c'est pas facile. Faisons quelque chose pour ce garçon, pour ce petit garçon, un beau garçon comme ça là.
makambo to komela ye on veut faire quelque chose bomoni maman na eza ba parents ba kufaka na nzela lufu bébé au batikaka ye yo bazwe awa yo azo kola maleme bakuta ina difficulté vraiment faites quelque chose papa bishima pesa biso mona yo ya suka adresse na numéro de téléphone na yo nzamba pamola ba tous mutima malamu tubeti porte avec toute humilité oyo tozana ngo tozana kosala isumi na bino le plus vite mpona kosunga bana oyo eza na bana oyo babotamaka normal plus tard bakomoseka elobi ntango tuna kotambola botami normal lobi bamabiloko aboyi soki totie maboko te omonaka avenir ya mwana ekobebisama okose déformer na forme moko nayebi que Dieu ne manque pas un témoin. Si que papa na dingina tuna eloko moko biso soki tomemi bato balinga kolanda quand même suivi ya mwana est-ce que vous avez la possibilité qu'on peut se rabiso évolution à mwana toto soka image évolution botaki hôpital boye ndenge nini pesami et tout ça est-ce que c'est possible que tu rolande la bana oyo tant que tosenga ba aide na bango ko bato wana bazala mingi musika balinga mo évolution ezala ko ba clarté ezala ko ba yeba ko accompagner mwana tina surtout enfant béni bisolo na yeto yango à cœur na bébé mususu ko pesa biso ba image dans l'hôpital wana to yango pa faire pour que to benga bato ba ya pesa basala quelque chose. Vraiment maman clarté autoloba eza devise na biso amu ata bato so ba koma corrompi eza na moko to mibale ba otira toujours na voie exactement na sala ofena oyo kuna gagner na sima bana te eza pe voie bénédiction pour ngai amen alors bato wana ko bazala siré bana ko sa ba image wana tongo midi po déjà na bato so ko bate non peut ça mbongo na ngate ngamoko na tindi mutu ata charger na makambo wana la porte est ouverte. OK dans ce monde pas il y a le biga mais ma béni na bébé musu à faire soigner ba on même maé to jusqu'à prise en charge la promis pour avant moi c'est bien déplacer pour prise en charge voyez pas tout tribunal j'ai prise en charge et si directement na délégué moko na délégué awa bali ko landela ti ba soigner et ça adresse na numéro kasi toza awa na commune Limete quartier Mombele référence c'est au Bungati on a deux entrées on entrée à Yolo Capella na entrée à Petit Boulevard 12e mairie chaussée au za na 4 wana o mimi ba na Capella 12e Capella benga ngo Lumumba na avenue Kunzulu numéro 16 la première parcelle kana makanda kana point awa numéro de téléphone plus 243 97 695 40 80 097 695 40 80. Merci beaucoup. Merci beaucoup Papa Bishima. J'insiste encore pour ce garçon. J'ai un garçon. La monde a évolué. Moi, je vais venir ébélé si vraiment nous pouvons faire quelque chose pour ce garçon. On a pas dans l'hôpital. Il y a un mois si tu m'as dans l'hôpital. On a fait dans l'hôpital. Ça demande $700. Ah, tu es bien noté. Tu as bon cœur. Tu bien. Papa Bishima, si tu veux aussi venir, pose-moi en charge du début jusqu'à la fin. La porte est ouverte. Vraiment, et donc ces enfants. Tu as la Koyaki, Balobaki Alika Moussou, mais apparemment, pour un peu de ils ont dit et ils ont lié moi dans souffrir na difficulté. Au terrain, on a bien. Du coup, c'est maintenant qu'on peut faire quelque chose et trouver une solution pour la moi dans la bien l'autre. Et vous allez le sambo na obanda ko rappeler ka nzambe ningo sunga beni. Ko banda ko rappeler ka ko nzambe ningo na nzoto ya beni. Ko nzambe ningo nzoto ya beni. Moi-même, avec le peu que j'aurai, on va faire aussi quelque chose et on va avancer comme ça. Beni. Tenez na ofanda. Toya. Je crois qu'on est arrivé pratiquement à la fin. Quand on visite les orphelins, des fois on rentre avec les larmes, des fois c'est compliqué. Mais là, il y a dit que le décevra sauter. Bourouya est belé, on va faire ça ensemble et on va trouver une solution. L'hôpital pour refilmer moi Naoyo en train de courir avec ses deux jambes en place et bien. Que Dieu vous bénisse. Olivier, merci derrière la caméra. On se revoit très prochainement. Naba émission sous Naba orphelin ou union sur Nandingini comme en bonne santé. Papa Bishima Peto Pesio, merci. Mais pour la Moussalo Malam Mozo Sala. Nous avons mon papa pour la vidéo. Au revoir. Au revoir.